bandeko na nga soki bo remarqué na tie photo ya mwana oyo asimi market na tie liboso ndeka balobaka ta mwana mokili omona makambo ta mwana makambo omona mokili scène oyo esami lelo na commune ya Ngalema précisément na Ipene devant église la Borne ndeko mobali oyo agent ataki na ngambo mwana oyo na ipete sala mwana soki bala papa soki bala mukolo toyeba pe phénomène ete yeba ataki na ngambo komona moni ndeko agent oyo bandeko agent bazalaki tellement ebele mais komona moni ka ndeko agent oyo mosusu wana mwana oyo akatisi mbangu na ngambo directement ki akangira na monoko nde azoloba nini aza papa na ye oyoki elenge ya Congo tapelema bandeko na nga soki bo remarqué na tie photo ya mwana oyo asimi market na tie liboso ndeka balobaka ta mwana mokili omona makambo ta mwana makambo omona mokili scène oyo esami lelo na commune ya Ngalema précisément na Ipene devant église la Borne ndeko mobali oyo agent ataki na ngambo mwana oyo na ipete sala mwana soki bala papa soki bala mukolo toyeba pe phénomène ete yeba ataki na ngambo komona moni ndeko agent oyo bandeko agent bazalaki tellement ebele mais komona moni ka ndeko agent oyo mosusu wana mwana oyo akatisi mbangu na ngambo directement ki akangira na monoko nde azoloba nini aza papa na ye asundula ye lelo amoni papa na ye abi akotika ete kote mosusu ndeko agent azoloba non natikala koyeba ete nayebi ete namona ye pe te mais mwana oyo azo insiste non aza papa na nga nayebisa bino vrai aza papa oyo aboti ngai asundola ngai akima lelo namoni ye nakotika ye te tokende inde ntina ndako donc epesi mapasi mingi epesi mapasi komona mwana oyo kolata ndeko agent koloba ete aza papa na ye tolanda nanu image yo pesa makasi elongaranga ikamwananga yo pesa nguya yo pesa makasi elongaranga ikamwananga nakokimela wapi soki otiki ngai yawe yo nde kimelo na ngai mobateli na ngai batela ngai biloko eza na place bo biloko eza na place bato bakenda bo eloko eza te est-ce que ezalaka mpenza ata bino moko wana ya service nini mama service nini tokokombolaka libonekisa sa papa sikoyo efai naenda futa bino mbuma futa biso mbongo eza te bokokosa biso bokokosa biso moya tofete te te boye tokofetela mbongo na biso te ata bino moko mpenza koza motema de bweponi nango tokosenga buma mbongo na ye ça va maman tene mama bana tokolala bo na bana mikini bando c'est la table on va passer nous eloko te bapesi biso nde tokosesenga na kabo loso te no eloko te ata mbuma loso bo biso tombe na tina loso na ye pe combien de mois
Combien de mois? Papa, tout ça qui n'a pas fonctionné, va foutre 200 000. 200 000 on attend à Kabila, tout ça va foutre un dakou, $100 qui 100 $. Et donc on a $2 100. Tu fous un dakou, moi ça on a moi pas na classe, moi relié à puis moi provision. Le lot papa, 200 000 on a surtout va foutre mobile nanga, tu suis mbongo, tu foutre nyonso ti ekenanda, siko to liani. Ndenge zawana, to longo nanda ko foutre zo pas bo kilo. To zo pas bo kilo pour moi to foutre susu ezate. Tanga mamu kolo boy papa, yebisanga na bana ba olimba pa ata yomoko papa ata yomoko papa te papa Kabila azonga pona tangu na ye tozalaki bien na tangu na ye tozalaki bien tozali koteka to se retrouver tozo koteka te bénéfice ezate okende bo moyen te ozonga be moyen te siko tozo kende ti wapi kolia pasi o tozo koma tozo mona te en tout cas yango to sengi penza papa raisi zonga na kiti na ozonga simbela biso Kongo yo loba peuple congolais to mona to fungwa misu kini na biso ezokufa raisi azonga to lembi vraiment vie sociale les apartères ya peuple congolais yango to kolela lelo yo en tout cas raisi sikata Je vous parle du troisième dossier du jour. Image. Un jeune garçon est en train de travailler avec un blanc. Avec ces blancs là, Mundele abomi mwana mobali oyo, abomi na kati ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Abomi mwana mobali oyo, il a tué. Vous voulez que je vous explique comment il a tué? Je vous explique. Ce monsieur, si ce garçon que vous voyez, il répond au nom de Guido Mukonkole. G-U-I-D-O. Nazo expliqué bino. Neni ni patron na Kongo ya Gérard Hervé, azali de nationalité française. Neni na bomi mwana mbali oyo. Mwana mbali oyo asalaka na restaurant na ezali na ville awa, na ville ya Kinshasa awa.
bisiko ba conditions so bazali boyo kangai très bien mwana mbali oyo asala voilà tala patron na ye wana patron na ye ndele o ba che photo o ba sangisi awa alors asalaka na restaurant na ville alors bazalaki na mwa ba embrouille ka ndenge ezalaka na misala nyonso mwa boyoka ni pe ezalaka ntango mosu eza to eza te babendanaki mwa moke alors sikoyo le roi patron naye azalaki il avait une dent contre lui maintenant nakosala na mosala apesaki so ekanda so leo nini azwiki kalumu ya kilo bandeko nangaki kalumu abambie na mutu pa tango abambie sur place donc abambaki avec l'intention de nuire tango abambie mbala moko sur place mwana wana akwei asali crise quelques minutes après mwana wana azalaki kaka ya kolala et puis bango moko baye ko détecter que ce garçon était décédé clandestinement ye nani oyo ndeko na biso oyo Gérard Hervé nazo benye ndeko parce que c'est un individu, c'est une personne accueilli kozwa corps na ye akende kotia na morgue na kobatama tango akie kuna na morgue bandeko ya morgue babi non tokoki kokotisa mwana na morgue te sans que famille na ye ezala tala ndenge mobali ye plein d'avenir tala ndenge azali mbala moko azongi susu na corps wapi na restaurant tango atiki yango 1 jour 2 jours 3 jours nzoto solo ekomi kopesa akangi restaurant bato bakomi kosoupçonne bato basa kuna bazwi banquette babi récupérer corps place wana babi ye moko abomaki ye mais entre temps pendant que nous parlons monsieur Gérard Hervé a déjà pris fuite à Katisaki, il n'est plus dans les frontières de la République démocratique du Congo. Ça se passe où? À Kinshasa. Patron français abomi ndeko na biso congolais cause de ma sécurité. Est-ce que bakondi boyebi déjà les camo bolandi information si vous avez l'information moi je vous donne l'information. D'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, il y a un grand sit-in qui est en train de se diriger dans l'ambassade de la France, réclamant justice pour l'Andegonabiso, Guido Moukokole. Et c'est le gouvernement français, Balandela, Gérard Hervé, pour ne pas sanctionner. Bonjour vidéo, pour vous dire, les Français, Bango Baké, Babomé Libiso. Est-ce que vraiment un Congolais peut tuer un sujet français dans le territoire français? Mais pas la mission, ça se fait. Abomié en plein jour, tant que mobile à venir rebeller Azali Nango, Azali les mobile qui toko, poison ça dans un restaurant. Est-ce que ça dans un restaurant, ça vous sous-zone? J'interpelle parce qu'encore c'est un dossier très sérieux. Et je demande aux autorités de notre pays d'ouvrir l'œil. Tous a besoin, tous a précision, ma casse, il y a situation à moi mobile. Famille est basole là, et les mobile. Abandé ko bundazo bukavi, le quoi mibali nyonso bundagavi. Ye wana ba cheve course na et pas nani et pas individu mutu mobo et puis azali mo paya. Ata azali congolais, mo paya. Moimbo ya France, ne makamonde wana zo révolter biso. Insécurité seulement na kati ya Kinshasa et l'État n'a pas la capacité de sécuriser son peuple. Zela bozali komona babenga kango route mokali tozali na Pascal na entrée nango. Tala kaka yo moko ndenge nzela ekoma impraticable na ndenge kosakana te. Entrée poto salité mai et vanda population apona koleka malamu ekomaka ya kosote to pusani liboso na kati awa nde tomoni ebale ya Congo mai na ndenge kosakana te koto babenga yango libulu pe monene salema awa mai evanda awa na kidiba pe un temps okoki kopeshe ngolo bamoto ekoma kolekaka mupandi mingi to remarke awa bamoto gizi pe ezoleka kasi bamoto gizi yango ezaka système botelemi nanu ozeli muninga leki nsima nango landi na nsima entrée ya route mokali oyo na Pascal population mingi basalelaka yango baisager ya nzela baleli balembi ewumeli bazozwa solution te po mingi awa okomona mutu azosala mwa cope na ye mutu azoteka population basirkulaka trop kasi bakoma na difficulté ya makasi likoloka ya nzela oyo ezela bato mituka ezela bato bamoto na ya makolo bango nyonso bazolela yoka baisager ya nzela ndenge bakomunike okoza obingi bozongi bozongi
bapolisi batikaki topema te kokanga eleki makasi ndenge bazoki kosala nini depuis bazo bakobongisa biso nzela yango ti lelo nzela ekobongani toyakata nzela ekobongani da tonyokanga makasi toza babiba ata kobula betaki makasi mada totema makasi. En tout cas esala baloba nzela mpe esalaka développement ya milieu kasi oyo population ya mokali bazomona balobi bakotika tante bakolemba te kutu bakomarche lundi mpona kointerpele babourgmestre banotable na bachef du quartier baluka solution mpona nzela ya route mokali oyo bango balobi nzela oyo ezosunga ta moke te mpo badepute ebele babima awa mais kara nyama oyo balobaka kankipa kokolo donc bazokipe nzela te nzela etikala kaka bongo kelbul mak eboyi kaka mbela population basengi réhabilitation ya nzela oyo ndenge banzela ezosalema na bakomine mosusu kotika bango kaka boye eya normal te eke mama baboma ye tasani bapolisi baza yewana zuya mpe moto aza wana butuna bango baye mibale mata moto ofungula wazepa na uti uzafungula uti usivezona baya te abaya te totokanga maison bazi bana baya abitongo fafa bango bayi tomoni bango nyonso oyo abeta na moni etala imagine